Il a baptisé ma expérience. Donc, c'est un plaisir. Il y a un belleté. Ça a sonné le roi. Il y a un easy. Papa, le roi. Tel libinza to bombiango. Tozaka. Watane makamba. Mokonzi ne banzimbwe. Watane bakontre. Mokonzi ne nyoso yaya. Watane mokonzi ya mouvement ye. Bisonya soto diembela. Todiembela yango nde cria makambo moni lelo batu diembela obi ke musée na papa te musée c'est héritier Watanabe nga makambo batu musuna ebite nga na lobela ka héritier o nga yebi héritier nga sera ba papa we manazala te oko se oyi baba histoire te oyi baba histoire te po sera papa we manazala te yo mona de lo na sera papa we nazala te nga mwana latin bino dance no bino dance no bana ngula ba ozela kuna no bana ngola bo sepela bo za badasa maboko toka na bino badasa maboko toka no ka we héritier Watanabe toka na okala kala vraiment merci polémique ba l'homme de la rue l'obito moi qui est arrivé à Mobutu de la musique congolaise na musée de la musique congolaise na Papa Lutumba. C'est le plaisir na ba fanatique autour ba la musique congolaise. C'est le plaisir les sous na bino mo pe sous. Ici à la team Wata héritier Watanabe. Impressionné aux années par rapport à arrivé on. C'est yo le biso ba tout dans la polémique ti fondé à moi. Bah ça les polémiques autour des biso pour makambo za na biso. Et c'est normal. Au moins le problème est ça boui. Oui toi moto ba impolitesse. On unité. Ba tout ne ba commis trop impoli. Bozande binonde très impoli. Pourquoi? Bolingité biso le quoi tout le monde réuni na tana biso. Nzambe a été pesi biso temps le bon temps o ekomi ya bato yo. Bino mo ko ya ofinga biso. N'est-ce pas que binonde boza ba impoli. Yo quand c'est impolité c'est ça moi mke manke mkolo. Tezoloko de papier elenge ya Congo. Glody Diasika la mignonne. Hey! La mignonne. Tracy Mbelenga pro. Bon moni ngane na zabwe na bina Mobutu te. Mobutu si akufa kala to lela ekoko na biso kala Mobutu. Donc on a taille à Mosé. Mosé qui lobby, Mosé qui lobby a joué à passer par on a biso, Mosé qui tient à passer par on a biso là. Na bien, na lobby hein. Ba Moussa on tourne comme mais depuis que tu regardes Mosé moi musique congolaise c'était Papa Wemba. Papa Wemba déjà derrière ton no benga ya Mosé, sur Mosé, était bino tuga beaucoup modiembela. Bino modiembela zongeli bino. Diembela eza biso. Diembela. Obi ke Mosé na Papa Wemba. Te Mosé c'est héritier Watanabe. Nga mama batu musuna ebite nga na lobela ka héritier. On a yebi héritier. Nga sera ba papa we manazala te. Oko se oyi baba histoire te. Na oyi baba histoire te po sera papa we manazala te. Yo mona de lo na sera papa we. Nazala te. Nga na mwana latin. Bino dance no. Bino dance no no. Bino dance no bana ngula ba ozela kuna no. Bana ngola bo sepela bo za badasa maboko. Toka na bino badasa maboko toka no ka we. Héritier Watanabe. Toka na okala kala. Vraiment merci. Mambembe zo ya ngola. Bino bato ba fala to abo kutana mambembe. Ndo nzoko mambembe zo ya. Nikati shana leki na ngamoko, lik osela nga makambu na zo ya. Non boka bato bete po héritier nda likola mamutu. Donc te likola makamtu ya la Nzambe. Likola mamutu ya muziki. Ala likola mamutu ya muziki eza ngoteke ya Nzambe te to na l'église te. Po son église to cha Nzambe to na minute na mama musique eza la pulga. Merci petite sœur, merci. Donc banangola donc faut comprendre que please. Nabi please. Voilà. Donc bon comprendre quoi. Donc banangola, balobi la team Wata à la fin du mois oyo. Il y aura trop de victimes, bon comprendre l'idéologie nous ça par rapport à ma soeur. Parce que Angola oh bon na juvénal, ceux qui va salir piaka na rejoindre piaka. Ceux qui va salir plein na la sabino plein. Pour nga sala loisir te na boulot yo. Eza boulot et sala de la presse ça la toujours mbinga, de la presse ça la costro. Je reste hier à qui j'invite et Mishka Mobala Pembe invité nous dans plateau na cadre boulot Indusa. Ça va?
Ouais, ça va très bien, Juvenal. Na kada indo sayo monira, on a travaillé à coulisses. Bimeli bisora lora mon nzambe brisque brr. Bon. Ouais, bana Luanda bazolanda, na pesi bino ba mbote belé, tout se préparer pour na bino. Donc toi na concentration, toi na coulisses, tout se préparer pour na Luanda. Voilà. Dimanche tozana na Simons Plaza, on a to pesa no elengi concert de revoir pour na bana Kinshasa, après tozo kota on na mabela kashito di lolo. Mabele a hérité voix mana Desika Bouchkor. OK. Alors, Mishka, Bobala Pembe. Ouais. Carré. Des fautes direct. On a dit que bana Luanda bondia. Ero botard pour botard va bondia. Ero botard. Botard ya wa bonjour. Pour tout déjà après-midi quoi. Donc on a pesi bino mbote belé, on a plaisir ya kusarana te ya uzongela bino pour la troisième fois. Pour la troisième fois mais tout dans le bis ça va saigner. Ça va saigner pour la team moi tabayara 100 disques. Lelo la team moi tabakomoya avec disque, c'est-à-dire Ciné Atlantique wana degré oyin de goton dans ma délégation pour délégation Benfica balobi des fois c'est ba Krishna Bokanda balobi bazawana donc des fois tout bokena ba 100 disques beta ba cha ba to baboya bo telenga ba podium ba inspiration fida ce que bobo que sona ba propre élément na bino moko yo ansinga no landa mambo yo zolo baka wana na cadre bula idéologie beta ba chamba tout banini c'est bonati moni makambo ko to kebiso to landa ngoti to yakandi to betande sans disque bengala mi na hotel au fond na te lungma bokene kuna pour moto et danger expliquer le moro le boss Nixon Nile à Azamtala to tuni na Luanda ba ebi surtout ya Luanda na jet. Premier tour, tu as un bus, certes. Deuxième tour, tu as un jet. Ce que tu as un jet, après, tu as un hôtel. Tu as un solo, tu as un Juvenal qui bala. Tu as expliqué que tu as un biso, tu as un copé Sabino Siko, retirada. Disque Oyo, Bakansa, qu'il faut combattre. On peut pas avoir un démon. Bayaki, Bazibando, Kemikem, qui n'a pas de démon à Bangon. Et tant que chasser au nom de Jésus-Christ. Et puis, on a besoin d'attaquer spirituellement. Au nom de Jésus-Christ, au chasse à Bango. Biso Siko, tant que Bango Baye. Ange Michael, Ange Gabriel, na biso to landa bango grand bango. Sans polémique, ta bokena na ngola wana. Bokena avec quel combien des artistes congolais ba o ba betaka na période wana non sans polémique. Je me regarde yo tanga no ba komona po biso to bando tanga oyebi mambo. Na bi question posée nga, na bi oyebi no batango. So biso to bando na maison mère bo mona ki ndoki pena ya bo ya live. Bo sala ba mpiaka ya danger mais na cadre boulot idéologie pe ba lobela ngote le kana ka bongo. So biso saki ba mpiaka. Ba image na biso wana ya bampiaka to chango mais ya bango ya bato mususu ya ba plein ezala pété donc et le réseau là que sa différence il y a héritier Watanabe Cosa Nostra le magma la Pulga FIFA Musée le libérateur de la musique congolaise. Parce que Mishka moninga ce qu'on émission na ngala linga ti muto me mangali kolo donc mo me mangali kolo to na opanza o poitrine ko mi ongai muto ba polémique sondeni yo so yelanga ma musée est-ce que yebike avant musée daka déjà na Mobutu Juvenal au moni tango yo zo kansa ke yo opanza nga poitrine ndesika na tobolo libum c'est-à-dire donc ça mena bisioti c'est-à-dire tango lobby avant musée dans la musée et là déjà na Mobutu c'est quoi 32 ans de pouvoir bato ba tosa na discipline militaire bonaki 32 ans na yo na tosi ba tosi laki naki c'est quoi n'est-ce pas qu'il a été renversé par Musée au monde que lobby loté ah bon ben oui parce que on a bien histoire ngo siko oyo ke na ngo wana nango ye bien oteke tozaka na ba 32 ans moko ya système après Musée ayaka a renversé. Est-ce que comment Moussa peut beaucoup dire mais les hommes Musée à papa va passer ba tout ba que papa ou master Musée ba to ba emba Musée les lobo diembelika na kombo a fait beaucoup c'est siko Musée avait beaucoup comme on a un musée il a que ça le en pakaneti mukolo na Swahili mais musée a biso tozi musée o ya biso za idéologie mususu vous comprenez musée a biso za idéologie mususu musée o ya biso zané za libérateur musée le libérateur. Vous comprenez non? Libérateur, la musique congolaise. La musique congolaise. Oui, même dans le bano. Bah, il y a des démos pour combattre retirada. Lelo toza wapi. Donc retirada ndé siko evandeli makambutu. Retirada ndé lelo watande makambu yene. Voilà. Dans le bien, au monument en génération où il y a musique où ils a contrôlé par héritier Watanabe.
La poule, Cosa Nostra, mais c'est les chanteurs. Contrôlé. Yo le binga na BBC. Au BBC. Yo le binga na BBC. Ah ben oui. Obi ba kombango e bandaki tanto bandi ba bina yo ka biso. Ba yebisa biso liboso ke tanto beti au golf. Héritier watana ba un système, il y a concert sans invitation. Obi ba loba ni. Arosale lo repete e ko tonda te na $100 sans invitation e tonda te. Tango e tondi obi ba ko loba ni. Après ça, il y a une invitation. Bazongi sur le langage de mon kala. Ok, tu lis. Tu que tu beti ba plein Angola. Oh te, bazongi ma banze mo ba tutozongi. Disque bimi, avant disque bima. Tu bois qui bm. Ba vandini. Ce que tu betu ko beta concert ki sanga babi. Ba beta ba tunini ka bm nzembo bazana moko ka bm to kumna ki sanga ni ba bazongi ba DDD. Parce que lelo yo zawa. Webi ke lelo su bache. Bongo te ya. Bongo te wili, bongo te tokaye, ma jolie nalele, wili, toka, na sengi pardon, kosala bongo te. Mamoko? Te nga nga fubo makapla sona, bongo te, na yami ba porte parole te, fubo ye makabolo bakamuka. Ozana Giro, voilà. Akenda bakutango. Sikoyo. Tout le monde a Willy. Tout le monde a Bobby Somo Tokomina. Daniel Sassou, yo Zaliwangai. Osa pierre précieuse, diamant rose, pink star. Pardon la bolingo et sa réciproque. On a de l'amour, Daniel. Dans la pananda, inami Sanzambe. Penami se bateau pour les mers, pour les pires. Tiens-moi la main, Daniel, car demain nous appartient. Tu as pénétré l'essence de mes sentiments. Oh, oh, oh. Daniel Sassou. Oui, bien sûr. Ah, dis-que vous avez un moi. Vous en prenez. Ok, donc comme l'absolu. Oui, mais comment tu vas Bondela jirese. Bondela. Ouais. Kiaku, kiangani jires. Kemboe. Bana Luanda. Moninga ya kila bakse jirese. Moninga ya Wivin Saidi jirese. Tobonde la jiresse, Juvenal Kibala. Tobonde la jiresse. Kiaku, kiangani jiresse. Kipamaku, Nzambi kaka kwa luzolo sinono. De quoi pati kembo korompaba, envie nanga nadingandu. En vous ta conscience, nanga nalinga keminge. S'il te plaît chérie, ko livre nga tena moto ya bolingo non 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 non. Nono kanika Giscard Bomonia. Basalia Zambe basambelela ngayo. Afa prière ndeza guérison ponanga. Balinga kandenga nini na yeba. Ngana bongisa molishoni no sala po yo maîtriser motema goga eh. Ngapena zoma ele pona convaincre motema jireske monanga. Un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras, je m'en fous des bénéfices, je me contente de ce que j'ai car mon doudou est si doux. Jiresse un kwate qui machina. Willy Dieudonné, Chancel Mbema, Wadinanga, Eric Numbika Toala, et puis Mavouzi, Christian Double Impact, Benny Mokoulou. Wadinanga, Wabama Watatu, Roger Kala, Kashito Dilolo Regisoki. Wadinanga. Vous comprenez? On dit que bateau mon bon de la Giresse, bateau. Voilà, c'est-à-dire ma minene eza danger. Yango lokola tokoya Luanda et puis toke Dundo, toke Lukapa, tokoti Wiji. Na ko profiter na pesa Mandela Mokonda Pesio Moti Beli azra na Lukapa. Na Messi. Toza koya bino bana Luanda bo préparer la team Wata. Orchestre Babogaro.
bana héritier Watanabe Cosa Nostra la Pulga toza opesa bino mambo kitoko otoza nango en tout cas na bisio surtout moi surtout bato kene to na mambo pour bana Luanda to comprendre que orchestre la bisio salamaka ba cofondateur ya mouvement oyo parce que bino oyo bolinga ba polémique ba l'homme de la rue lobi to mona yepena arrivé à mobutu de la musique congolaise na musée de la musique congolaise na Papa Lutumba. C'est le plaisir na ba fanatique autour balinga la musique congolaise. C'est le plaisir les sous na bino mo repère sous Monsieur à la team Watsa, héritier Watanabe, impression à Yosa Nini par rapport à arrivé. C'est yo le biso batutu la polémique, fondé en wana. Bah aussi les polémiques autour des biso pour ma camoisa dans la biso. Et c'est normal. Au moins le problème est ça boui. Moi tant bato ba impolitesse. Oh ninité. Batu ne ba commis trop impoli. Bozande binonde très impoli. Pourquoi? Bolingité biso le quoi tout le monde réuni na tana biso. Nzambe a pesi biso temps le bon temps o ekomi ya bato yo bino bokomi ko ya ofinga biso n'est-ce pas que bino ne boza ben poli yo reste impolité ces arabes moi mke manke mkolo n'est-ce pas que le respect réciproque biso biso problème c'est ça boui en tout cas biso ndenge to ko manka mutu te voilà vous comprenez ko manke mutu te mais to ko respecter pe kaka mutu azo respecter pe biso est-ce que vous comprenez maintenant solo donc tous abna wana manquement pour so bisoté to respecter kabato ba respecter pe biso on a bato tout ba boulanga mabeke fali na wata so yiga net kaka mais lobby pena première classe pena GDG o ba ba bon siko net nga ina na avion nga ina kini pour ga pa ay comprendre mais to beta mingi masona biso ndeto ke Luanda et ça pe biso bien même bato mais miki li ba Luanda biso et belé na minute na lo ba Holanda biso voilà obi kende na lo ba bogi machine dans les presse au Bruxelles à Holanda Gloria et file Gloria mapumba à Holanda biso na minute est-ce que oyebi na minute na lo ba na yo j'aime mon mari mère Antoine Touf musique il y avait les femmes branchées na Suisse bas Holanda biso odilo mampu ya Holanda biso na pesi mote na Gis Baye na pesi mote na Niki Kota na pesi mote na Junior Bongo na pesi Selo Basele petit Basele na pesi mote moi vite poto Kota na din ngandu yo merci beaucoup mercenaire Mambembe we bara ok oui c'est beau mon alors je laisse bato ko retenir parce que mon konzavandi déjà on a kate tozo bandada mosala bana Luanda to ça prêtera pour na bino bo sepela tala tozo kota to to un mois donc mais tout aux ana bino bana Luanda to pesa bino mabino to yaki ba 100 disques tozo la bino ce qu'on a disque na bino ba lobagi trop etc dans marque mais na minute yo tolo basute bango mo karabo teli bato tembe siko bino moko bosuka biso bakolo tembe vedi Juvenal mingi na pesi bambote na ngai na bana congolaise héritier fois ma na zoya Desika Bushkor Timambulu Jobo Mbala Fanya Lopez et Junior Mpaka Diama Blanc et Nabo Santé Regiso qui Kachito dit le Seigneur Mambembe tonton Kisi Games Dingang na ça bino les lois au panza sango Konzado yo obanga toto jivega boy te yo za yanga ya kalati ya kala batu baebi batala ba émission ya dega toto jive yo yebi to ye buloti to ye bulo bana ngola ba osela bino Konzado makambo Angola to ya wana concert zebele to sala un mois donc bozela biso to diembe l'ensemble to bina bolingo masua to bina babiloko asika ya 4 minutes ezo ya kalate donc voilà to bina biloko belé to yemba ba BM tout à noir et tout ça et voilà chef d'état-major général yo muto ratate nga babinga mikolo ratate expérience na lingi mikolo bobenga nga komba mokonza pesanga pardon po ba pesanga ba kombote a baptisé ngai expérience donc c'est biso wa plaisir na ngana lobiso belete ça sera biso ne lokona ngana ya na izi ba biloko na tinza te libinza to bombiango to zaka watane makambo mokonzi ne banzimbwe watane ba contrat mokonzi ne nyoso yaya watane mokonzi ya muvumana ye bisonya soto diembela yango nde cri ya makambo moni lelo batu tonton juve batu na kini ba comprendre que moni kini kala babana boya batu ozano na rien mozo boya no batu mais lelo tant ba yoki message ngana hypocrisie za message tant pour kala na kini za kozana rien zo boya ka batu belé
atozano na bilamba tozano na mbongo te mais obo yaka mutu alekio Seigneur Mambemba yebi mambo Seigneur Mambembe ya yebi po yaza mutu amilie omona bena mutu azana rien mais tant ba yoki ka diembela. Mais Konzardo, lorsque les gens vous taquinent peut-être par rapport que tu vas satisfait na générique et simité quelque part yo mo temps ovandi ozaki obane ko se reprocher na nini parce que lorsque balobi que générique et simité on parle directement na bino nana lobby pour générique bon ce balobi générique ndenge yo zoloba pour batoto ba otala biso ba omona ke générique ba diembeleza ba somo e bolingo ya ma chassa et loba maki yo na côté na yo yo eloba masubongo oyo yebi kiniti kini ata mutu ayoki nanu eloko te me abandide ya kocritiquer e toyebi kini ndenge etambolaka toza bakino ati toyebi ndenge kini etambolaka towa bacongolais congolais boyaka eloko nano ebimika lelo eza mabe me ntango oye moko ovanda akoli lelo balobaki diske esimbi te me okomprendre lelo ke mopikwa banzembo ekomi baoko kobimisa te Goga kande na marché. Non, ça le test. On a dit que non expérience ezali. Kreni na selo yebi. Bobo. Mama kozanga sante mayangame. Andi Olivier bana tata mapasa tata keto kasalange kisalo kaple na yaye. Kreni na brigade yebi. Non Luca bazana bakiri na boka oya bien kwenda netumoka jitu yanika sebe na nkilimbwe bakri brigade ebika ya ngwana te na kasi na olobi cri ya brigade na pese go mbote na bokiti cri ni na oya bill oyo yebi oya bill na lingaka bill azana bakri bele me yaza créabil ni nalingaka kizungu mukawa be kambale tekita weraso na metre na bo biso bangala kavatika aboka ngona nze mwa Serge Mabiala nalinga ngo mingi question yepena so longo lina ndimi okepena obwaka pe papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro